Message nasali eloko mabe ya malamu te. Nasali eloko malamu te pa ya noko na ngana. Noko na ngai. Donc loko bato bazoi bate papa sinazomona. Ekoko zala mvutima moko bakutinga. Eloko mabe nini? Zala direct. Eloko mabe osali. Eloko mabe nasali eza ya mabe na lali na mwasi ya noko. Na wapi? Ndako ya nani? Ezalaki na chambre ya bana. Ndako ya noko kaka. Ndako ya noko. Papa, ayena Arthur, na ebite siko soazan lieu pare ba bengana abomi ba mabala babi na bandaka batu na Lyon, babilonga Arthur eza na kata ndako wana. Oh. Il ensemble de Satan. Eza na kata ndako wana. Abomi ba mabala et puis balobi Arthur, nengo lobi nango na ba Arthur ba groupe na ba kalo bazanki ndokite. Ba dega mo balobi na ba pasteur à Lyon, nazoye la bino. Ba pesinga liste 5 pasteurs à Lyon. Babi papa pourquoi ozotik à Lyon? Lyon kutu makambo yo sama sumo sama eleki ya Sodome et Gomorrhe. On doit passer à Lyon. Donc soki nzamba lobi ndenga za bomaka Sodome et Gomorrhe, Lyon faut ba tumba. Donc ça va dans la France faut ba dans Lyon. Il faut ba dans Lyon. Balobi nanga mais papa pourquoi ozotika ba pasteur à Lyon? Na Lyon eza winda bi ensemble de Satan Lyon donc désordre mort terrible. Donc bref Arthur oyo camarade ya Maluba eba na Angola. Tant moi si camarade na mo soit pasteur atindi moi si a violé les lois bomi libala ya leki ya maluna mbali na ye babota bana misato mibali mbali libala ekufi ndako na bango ekomaki ibis 17 étoiles. L'homme prudent voit le mal de loin. Puis na suka na chrétien fona lo blape walo na pasteur mon Angola abimi na moi si noko naye ozomona bato pasteur pe babia za assemblée de saints ya Satan Angola assemblée de saints. Nous sommes assemblés de ce makambo ça mais les coups doivent réveiller. Babi désordre. Docteur Ngongo, merci vraiment Dieu parle tantôt du manière tantôt yom to na makambo assemblée de ce na YouTube. Merci docteur Ngongo. Obimisi pena assemblée de Satan. Non assemblée de saints soleils. Tozolo belo Satan bangongo. L'homme prudent voit le mal de loin. Lande logo papi gen. Lande logo. Nani Chris telangana no telangana élément de la foi photo anana pona lobela nazulinga na chrétien de la foi ser moka benginga azao sambela tala omoni ordination na bino bat bolobi wapi preuve botel oteleki vidéo na te vidéo ya ordination botala na 2023 awa ke na 2023 ba coordonné ozolanda papi gen très bien et sika bandaki masolo mwana o azwaki porte-monnaie magique nous sommes dans la tiboende à baby kasi nabi oyebi teni nyonso même tenio bato bazala ta ancien ala pour na kota na sazaïdo ezaki na ba signification même ba juif tant balata baba nani na ba talit na ezaki na signification teni nyonso même teni ba militaire même ba médecin même ba mécanicien derrière teni il y a des significations oyo eza teni à loge oyo eza terrible na ning. L'homme prudent voit le mal de loin. Sikoyo serwana abaneko azao sambela na nini na comme la ville afanda na ville wana tangu asambela na église na labor na 25 ministres à ville na bango tanga moni oyo bandit spirituel oyo braqueur spirituel ba yeko braquer église vol mais armé lokola ba docteur Ngongo avec la dîme à la main au mika lo ba ki dit quand même on lobi amen ayena comme la ville c'est wana bi église peut 25 minutes à ça peut na voiture ne sert on a mobile na bana lokola église ya musika to bando prier na biso pa ya pasteur de la foi mayata oyebi ke ba comment prier sert nga bia sali 10 mois mais eloko yeko sauver ka émission to sala on a sala ki jour wana mais mobile na ye comme omi mibali basaka ba tetiti ba mibali ba koka ba onte mobile ya boya bingana ko kende église onte na omona on clarté moi ça bani ko bonde la binzambe la kisanga pena soki église ya onto yebisi bino bo. L'homme prudent voit le mal de loin. Ba Jean-Marie Malonga Mukonza Selmba dans les Seigneurs bakoma. Ba Jacques Mawanda dans les Seigneurs bakoma. Ba sapé. Donc les églises nous ont château rouge dans les Seigneurs. Les églises té. Église a passé Mayata nako. Abi donc des ba chrétien na kwa sa bakoma. Donc et comment château rouge. Ba ya kaka wana pona ba bilamba ko swana défilé. Imaginez pasteur o bazaka alobi papa banda na kota na sali 10 mois adoration bakoma ko adorer ka de la foi. Nzamba de babimisile na banze na place à Yesu. Nzamba de la foi même prier. Nzamba de la foi. Nzamba allez tozo bengala bandoki na banzamba de la foi. Donc boss ta kuta kosa de la foi à l'équipe boss aza bras droit Satan.
Na autre question. C'est là papa toke na question nga linga so na si opposé na question pona obosana. L'homme prudent voit le mal de loin. Koyoka ndeko oyo abanda vi na ye na pasi. Abandi ko luka nzambe na kibomwana. Akozwa kisi kaka lelo. Papa. Bongo Jida bandaka bien pa Yesu. Jida. Tanga moni mbongo aketeka Yesu. Papa batu lelo akobanda na pasi. Mais na ebeli ba banda bien na 10h. Na 17h na bi ngaso na zai lokoso mbongo. Ba proposer bisote. Et nani réseau, il y a Alpha Local, prophète Alpha Local de l'Afrique du Sud. 300 000 euros côté na réseau, mais côté à souillé, c'était à prospérité. Bah réseau me souba proposer côté à délivrance, pas côté à délivrance. Il y a Est-ce que nandimaka yo na makamanzambo nandimaka eba. Oui. Alors, yo penda étant que prophète. Yo beno moni penda parce que bako loba. Est-ce que yo beno moni nzamba l'action penda que non? Oui. De la foi beba. Oui, na 2023, nzamba l'action que de la foi bébé abima. De la foi abima na 2023 à Bungan c'est là. L'homme prudent voit le mal de loin. Ozomona wana te ona talit. Bon ni talit aba juif ya wana atie. Apôtre Fedor Bouita. Un Balthazar spirituel. Donc biro na ye eza le rôle Mandros, c'est bien tellement Mandros. Mandros ezara 3 étoiles. Hôtel Mandros c'est bien odé. Donc bureau les hôtels comme on Mandros. Donc yé Balthazar spirituel oya Guina kosa. Tant que ça la église comme Torah, bon moni yangana a comment coopérer ce qu'on a juif ya na cabal juif. Bon moni talit yangana ba encercler talit yé wana apôtre Fedor Bouita. Quand la bandi bongo frère Moro Émile a diacre aye na frère Mo Malanda. Ba yé église na pasteur Mo ba yé église oyebi ke pasteur wana a élevé pasteur wana akamati atie pasteur wana protocole ni. Yiso mona pasteur amutaza a protocole. Pasteur mais atie atelema soki yazoteya atelema logola atelema soki yazoteya atelema logola neti agent de sécurité pasteur protocole. Oyebi ke pasteur tunanga papi geni. Pasteur wana kufa ndeni. Alekaye pasteur akufa na réabis. Bat ba yebi histoire a pasteur wana ya Fedor Bouita. Alexai na nani. L'homme prudent voit le mal de loin. Yé apôtre na Bouita, azaï na mukandate, azaï na ninte, akom ba juif ba komo pese ba sal, azo loué na komba frère Malanda. Voiture na tchaka na komba frère ba sal tchaka na komba frère atika frère na ba nyongwa ba permis ya ba contravention biloge belé, oyebi ke frère ti le lo ba fiché na Banque nationale de France pour na apôtre Bouita. Frère a longwa fana na Saint-Denis, so moni frère on dimate. Frère donc a comment banyongo comment dépasser l'école apôtre Bouita. Baba, au moni apôtre Bouita, tant musiko a commis na église Torah. A comment kangamana ba juif ba comment pesa sal a côté na cabal juif. Ya ngwana tali qui après a tiaka on a cher ne so bani côté. Papa na ebisio a bandi ba miracle moko terrible église etondi. Tout nanga bana ba yego sa église ne. Anani. Blaise Manzambi na Lise Manzambi. Oh, oui. Blaise Manzambi a modéré l'église naï. Quand on a commis na Roni, Blaise Manzambi passe dans un magasin na oteka ba cassette na Roni, Blaise Manzambi na Lise Manzambi ba komo sambela l'église a oyo. Et puis que muto, a komo bimana Lise Manzambi. Ba on a Blaise Manzambi yoka na ate. Ata ba kutana nzela ba opesa mbotete. L'homme prudent voit le mal de loin. Donc abimaka na basi bureau, azana bureau na ye. À cause à moi si na kela na bureau nzoka na bureau na ba sœur en Christ bazo le kambeka ani atata la te et puis na glinde ne babi soko kei bo surveiller babilonga bana msusu na ebisio makambo bongo na ebisinga tant na zotanga ba kombo ba toi ayebi diacre Émile na moi si a diacre ku jumso afina e omoni biloka basi na sima afina diacre asilika balongo église na moi si na imaginez passer ozoke simba moi si abato frère Malanda afin na nini na tangi kombo na ye afin alongwa afin na Saint-Denis tant nga na tanga ba kombo ba pour na ba preuve. Donc cela veut dire un gourou spirituel muto abomi. Donc cela veut dire mubali Lise Manzambi likango na ye na nani na Blaise Manzambi balubanate petit na confiance comme bimana Lise Manzambi chita sima na mwasi ya ndako petit confiance ba boya na likolo ya Lise Manzambi papa siko batu oyo ba Lise Manzambi oyo aye pe l'église pe batie pe bino maboko batei pe bino bazo pesa batu nini mais bazo transmettre Bible dit n'imposez pas les mêmes précipitamment aux gens
Et puis babi bino pe bolinga te mituna bino bopesa yango pa bato. Papa, bato basala guerre. Surtout que na mukanda na ebite ba passer ba somba ba kotaki. Toke na mukanda ya Marc 16 verset 17. Bible bina bisoni. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom, ils chasseront les démons. Siko biso bana nzambe tokoke luka miracle te bango parce que bazana posa miracle biso bana nzambe miracle mte accompagner donc miracle na biso lokola bamboa ezolanda. L'homme prudent voit le mal de loin. Bible bina biso na Luc 10:19. Je vous ai donné l'autorité. Ya kotambola likola ba nyoka, likola ba ya ba scorpion. Ebi na suka Bible bini. Na sepela na suka Bible bi rien ne pourra vous nuire. Donc et loko moko te ko sala biso mabe. Siko pouvoir o yeso apesi biso. Siko bozo ke no simbela ngo kisi pona ni. Est-ce que pouvoir o yeso apesi biso na Marc 16:17. Babi voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont créé mon nom. Pouvoir o apesi biso na Luc 10:19. Siko faut pas que no simba batali te ba juif. Oui, bah que ba juif ba papa hein. Ba zela messi na bang. Mais siko bino bozo ke kota na cabal juif. Ba msuba ke kota na cabal Congo. Cela veut dire ba race ba jida. Apôtre Fédé Obuito, Nathalie Touana, na bandiminyos bakeli fel, na Blaise Manzambe, na Lise Manzambe, na docteur Ngongo, na bino nyos bokeli fel. Papa, à quoi bon de gagner seulement d'aller un jour en enfer? L'homme prudent voit le mal de loin. Pasteur Oaza, pasteur monument Boudiangou ban en Christ. Donc il y a liaga nguba lena ban, monument Boudiangou ban. On continue les ban non quoi c'est la guerre. Tes vidéos ça tocha vidéo. Vidéo ça dit tiens moi. Tocha vidéo. Na oya wala zo kabula bat mai. Papa, église ko toko suka wapi? Tolo bate. Obani ko dénoncer batono bimi bat mabe. Ba docteur moko ye satanique ba komi ko ya ko contredire yo. Papi gen, est-ce que vous na toka ngamuno? Moi c'est un non qu'on a yo. Abi obimina moi ça non kono pasteur on vidéo faut-il ba vidéo ba mona ba image faut-il ba on a walo église to kende wapi. Cela veut dire un pasteur païen obi ke ba païen pour ba respecter ba se ba non na ba siko pasteur muto pesa non koné moral siko azo respecter moi ça non connaître yebsanga siko wana baza ba ouais ya dédié ou bien ba ouais Satan. L'homme prudent voit le mal de loin. Ne touchez pas, mais ne faites pas du mal à mes pauvres. Est-ce qu'un ouin de Dieu à cause de l'impudique? Un ouin de Dieu à cause de la Balthazar spirituel? Un ouin de Dieu à cause de la docteur Ngongo, Bakalo, pasteur Actir, Bazo Bimana, Bazo Bomama Bala, Batiscano, Baza Bawa Satan. Baza Bawa de Dieu, un ouin de Dieu à cause de l'impudique. Un ouin de Dieu à cause de la scroté. Un ouin de Dieu à cause de trucs Bafoya Baté. Mais voilà, on a résultat de l'église, l'église est sous la sensité. Et puis, on ne dit pas, bimina moi, c'est un non-konaï. Vidéo, c'est le papier qui balancer le bateau, balobio, préfésant, c'est la même chose. Balancer le ballon vidéo, bamona. Baninga, tango kokie. Papi, que me tolobe la vie. Papi, que me tolobe la vie. Moi je suis pas. Nazalaka moninga na yote, ngai se beni kopoko lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote, pona kotikala kozala moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que nous avons moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gen tolobe la vie. En gros, Jenny, Papi Gen, Nazara Mounina na yote, Papi Gen, Nazara Mounina na yote, Papi Gen. C'est impérateur de Jaffa qui fait des films. Papi Gen tolobe la vie. C'est Nazara Mounina na yote. Est-ce que Nazara Mounina na yote, Papi Gen tolobe la vie? Azalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwen par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. 4 mois, peintre, Washington, grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote, Papi Gen
Moi, c'est pas ton ami, hein. Voilà, mon ningano te dit. Bah, yuma, on a 1 euro la poche. Au bêta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka mon ningana yoti. Papi Gen yo ebite, azalaka mon ningana bisote. Ngai mo grosso. Na Napoli, nazalaka mon ningana yote. Papi Gen. Nazalaka mon ningana bango te. Azalaka mon ningana yote. Papi Gen tolobela vie. nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Tolobela vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokili confirme. Tolobela vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Mobali ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé, la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients est roi. Nous sommes sur Guincestrate 92A 9300 à Lost. Et Guincestrate 52 9300 à Lost. Contactez-nous au plus 32 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Awa chez Mama Uniché Banzé. Awa nyonso. Bino moko bomoni chez Mama Uniché Banzé. Nyonso ezali. Ya kolia, ya komela, ya kolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela. Nyonso ezali. Boya ebele boko zala desité boko sepela.
Bonjour et bienvenue chez vous. Tolobe la vie officielle. Merci. N'appelle ça merci parce que binonde boza bateau ya valeur. Bino bota la rabiso binonde bata valeur. Merci à vous. Voilà. Nabi ke boambi biso banda kuna bino tokoti. Bo s'abonner. Bo partager. Bo liker. Et boza malamu mingi. Nazo ambalelo encore pour Nabino, l'homme de la repentance totale. Le prophète Ézéchias Mbuku. Nazo yambaye pour Yakoloba Ezali bobi déjà o ezalaka émission na ye. So moninga na émission o nazana yeze émission na ye. Donc o ezala émission na ye laisser partir mon peuple. Nazo yambaye le to solo là pour Yakoloba Ezali. Washington grand pays d'Amérique, merci Nayo. Washi. Merci également à Émile Bamba de Zurich. On atteint combien Émile Bamba na moni susu ser nangai business mbongo Angel Diasuka. Oh il y a président Dos Santos. Nakata Genève wana bana Suisse en tout cas bana Suisse Lieve Mazeku te bana Suisse ba ali nana batunanga Platini Chipamba, merci Nayo. Chipamba Platini, Mutunanga Kati. Merci na Didier Yi. Hein? Jerimbo Mana Canada. Voilà. Tobetana nous Kati. Na le prophète Ézéchias Mbuku. Après, Ndeto Sala Kaka. Et merci aussi également à Chris Ndongala derrière la réalisation. Aigle. Ézéchias Mbuku, bonjour. Bonjour, Ndegunanga Papi Gen, Ngwash plus Ngwash est égal à Mpangi. Comme d'habitude, plateau Yangoyo, Zambati a Pepsa Bisso, Yangoyo, Yarolobelaye, Yomwebiga Mikolo, Babi Ézéchias Mbuku, l'homme de la repentance, l'homme du moment, le prophète Jean-Baptiste, il y a étant haut, où il y a ton esprit à repentance pour voir de la trompette et sonner pour tomata. Trop combattu, diable azo tinda bat bazo ya na ba ina pesi ba musala ba futaka ba ko mona te ba docteur ba ngongo ba ko moya ba yebele menga pe na zubali ba passer pe ba baniko ya ba Ézéchias o nzamba pesa biso to yebi yango biso tozo soutenir ba passer bazo kolona bi ko banga te tozo soutenir yo ba na Suisse ba na Lyon tout ba bi na epso tozo kende o yebi ke na Lyon ba benginga na nini na assemblée à Lyon. Ensemble de saint Lyon babenga po ya bron ba landa message oyebi ba 5 minutes à Lyon ya Lyon babenga babi me papa tozana ba matière photo pour ndenge za Lyon na artir ngongo nani yo kalo il faut babisu pasteur msu malou so aza clique na bango malou camarade acteur o ba ya esika ba yambaki ba pesinga matière babi au moins faut bettre bango 5 émissions gen au moni denles abelaki AVC mais ngongo azobila buka Chaba en crise. Il y a une belle buka na émission. Papi Gen, poto kende. Nazo songela o ndengi to salagi. Cousin il y a docteur Ngongo. Docteur Chaba en crise abenga abi docteur Ngongo azan ndoki depuis mwana. Abi mwasi Ngongo ndoki. Bana Ngongo bandoki. Poli kokota na mwasi bana. Kasi yokana Gen. Mais Gen. Tala yo leki nzambe na ma. Yo leki nzambe na ma. Teme tango tana mwasi. Dana zotuno yo leki nzambe na ma. Awa izama kamba nzambe ou bien yo leki nzambe na ma te. Ta nzamba nga tumba Sodome Gomorrhe be bat ba kufa te. Non mais mwasi na ye. Papi Gen. Makambo izama kama molimo leki nzambe na ma te. Tant départ le tantôt de manière tantôt ne kosi toso kende o yo kaka. Tu parler de ba femme na bana e Papi Gen. Uzena ya lobi ngongo ndoki. Mwasi na ndako ndoki bana ngongo ndoki l'église la bango na nini na Viltanese bazo pesa ki ndoki batala te bino ba mama bo mema bana ya bino église ya Viltanese on assemblée de diable à Viltanese assemblée de Satan boke ne pas papa konde apesa bana na bino J à pétrole 50 €, balongola ngo ba ngombolo na ba miango pokuna pa ngongo ba miango na ngombolo zalia mama na ngongo ndoki papa ne ndoki ye mongongo ndoki babi na mwasi na bana bandoki ensemble de saint ya Viltanese bandoki na bandoki ensemble de Satan prophète tenga te cousin mtalobi te me cousin na papi malobeza yanga yolo ba malobo ngalo ba keza engagement tant ba convoquer nga na commissariat les rensi yo kendaki babenga papi gen oza na raison à 100% mais nga problème na ngeza ke
nga ko épargner te ngongo lukai maka akoti no toruto bakota ah il y a pas de pardon ko si chura mboma te tous les coups est permis ngongo lukai ba makambo o écoute ça o toke na o chrétien ga deuxième point moi si na bana bandoki ko balogi ben épargner ba mosi bazoloka église ya ensemble de Satan yokana papi gen ba bengi nga na Lyon na ensemble de abetio masasi ya na omona te mi beti masasi oui Denis les na yele ke 5 émissions beli AV7 ye na zo yele 5 émissions ye zo bela buka buka aluka ki makambo okozo mo butolba uluka ka makambo ensemble de ça ba fande na bango nie to zo occupé ba onte ngongo mtatia siko ensemble de Satan na mesa ke to yeba na ba pasteur ba ensemble de c'est ba frère on ba benga na Lyon ba bien makambo bangongo balaksa ba na télévision yango te to vivre c'est là na to makambo ça bourreau artir oyo ba bi pasteur artir na Lyon ba yambaki na ndaku ya sœur ya frère mobo na sœur mogo sœur wana mupale sœur wana ndeko na non moi si ya frère wana ndeko na comme pasteur Malou na Angola ozo na papi gen très bien pasteur Malou na Angola na tanyo bana lio babenga na tindele ko voice oyo batindele nga moko bana lio oyo ko voice wana babi papa ba dossier za pena minena pasteur Malou na Angola ba yebane tango ye akesi ko na ndaku ya leki ya pasteur Malou mwasi leki na mwasi babale pa frère wana obike tango atira ye wana papa akomisi ndaka batu nani hôtel Nino hôtel Ibis 17 étoiles akomisi ndaka batu hôtel Ibis 17 étoiles garçon wana abota bana misato mibali na mwasa lelo bakabwana likolo ya pasteur Arti ani atatala te ba utalisi o docteur Ngongo nani kasi Ngongo bango na bongo babi ani atatala te Ngongo wana Shaba et puis cousin abi escroc kaka batu calmement un escroc douceur do soka zo escroc monde nga fanda na plateau na loba babi papa bino ba mona ke passer biso mona ke passer te siko yokana papa artir oyo balobi aye na kabal Congo na ensemble de Satan obi kabal Congo aza muyanzi aye na kabal yanzi pasteur Arti aye na kabal babi aza 1 mètre sur 55 aza mukuse tala munene Balthazar aniata bon so babi oza mukusa munene ba finga ba pesinga babi balinga batini nga photo ni ba pesinga babi papa loba botai ne po aye bakezai papa aye na Arti na ebite siko so azan lieu pare ba benga na abomi ba mabala babi na bandaka batu na Lyon babilonga Arti reza na katanda kwa et ensemble de Satan et ça na katanda kwa abomi ba mabala et puis balobi Artiro nengo lobi nangongo na ba Artiro ba gubu na ba kalo bazanki ndokite ba dega mo balobi na ba pasteur à Lyon nazoye la bino ba pesinga liste 5 pasteurs à Lyon babi papa pourquoi zotika à Lyon kutu makambo yo sama sumo sama eleki ya Sodome et Gomorrhe on doit passer à Lyon soki nzamba lobi ndenga za bomaka Sodome et Gomorrhe Lyon faut ba tumba donc ça va dans la France faut ba dans Lyon il faut ba dans Lyon balobi nanga mais papa pourquoi ozotika ba pasteur à Lyon na Lyon eza winda bi ensemble de Satan Lyon donc désordre mort terrible donc bref Artir oyo camarade ya Malou ba yeba na Angola tant moi si camarade na soit passer atini moi c'est à violer les lois bomi libala ya leki ya Malou na mbali nae babota bana misato mibali mbali libala ekufi ndako na bango ekomaki Ibis 17 étoiles donc au moni groupe na bango nazana dossier na bango awa ya pasteur Artir ya pasteur Malou il y a pasteur docteur Chaba dans les Seigneurs Ngongo na Kalo na on sala bango 5 émissions donc na leki sikoyo na kena dossier ya tozo ngato ba émission lelo na yeli apporte mon Fedor na kena dossier sikoyo ya nani et puis na suka na chrétien fona lo blape walo na pasteur mon Angola abimi na moi ça noko nayi ozomo bato pasteur pe ba bien assemblée de saints ya Satan Angola assemblée de saints nzoka assemblée de so makambo sama ele ikutu ba réveil message na sali eloko mabe ya malamu te na sali eloko malamu te pa ya noko nangana noko nangai donc loko bato bazoyeba te papa sina zomona ngoko zala mvutima moko bakusinga eloko mabe nini zala direct eloko mabe osali eloko mabe na sali eza ya mabe na lali na mwasi ya noko na web ndako ya nani ezalaki na chambre ya banda kwa noko kaka noko
Nous les frustrons ça pour que na église bona sali erreur ya erreur ni no sali na lali na nga pasteur Moïse na lali na mwasi ya noko na sali penza erreur makasi oza pasteur kuna bio oza pasteur te l'église na mimi oza pasteur to za sous pasteur te oyo makambo ya église wana oza pasteur sous côté na on est sur sali avant oza pasteur ndenge to fandi oza pasteur bio oza pasteur bolokola na za awa kwa igreja ele mesmo risco a vida dele não vai nada continua ser pasteur não bolokola na za awa o message que là le but on me va pour ça pasteur ano ba pesa message na église na pesa message na église na minute oyo naza susu pasteur penza te po naza na likamu nazo ranger bon ngande na ngai noko na yo na émission na supporter yo mingi oyebi na église ezala bato so balinganga oyo sala yo moko yebi yango oyo sala ko yebi yango mais video oyo moko lokolo tindi yango poso kosaka mingi okendo kosa kuna te sera bandoke la ngai no ba beti ngai yo moko lokolo so la kana mwasi na ndako oya ngai moko ya noko na yo na tuni lisusu kuna est-ce que tikaki bénédiction na ndako wana ko tikaki malédiction ndako noko wana natikaki bénédiction te malédiction OK tout le monde na ngina episobo eloko aso nini okundaki na ndako eza ya mabe na ndako batu baye na ndako nakundaki eloko te kundeke loko te naza na pouvoir oza na pouvoir wana te nani oyo yebi akundeke loko na ndako na ndako noko ntango tozala kosolola na noko na ndenge ozalaki koreklame ke makambo mosusu ezokotambola te tozalaki na or na yebisi noko no nana koluka wili moko de onction voilà tokende sikoyo toya nango nakopesa noko otia na ndako mutu nyonso oyo alukaka noko na mabe ekosimba lisusu te kalma est-ce que yo na ndenge la na mwasi nango lukanga na mabe te bon nakolala na mama na mutema nanga nayebi penza eloko mosusu te ya mabe ono salaki ezalaki ya malamu eza mabe na nzoto yebite na esprit penake ya kosala ke na lala na mwasi ya noko pona kosala ke noko mabe nom de Jésus na yebi yango bon ngana lobi wili wana wapi yango ngana zalaki kosala wili si ça wapi wili na yango nazoba wili yako wapi yango osombaki wili po ekota ndako epenga na nsusu wili wana tozala koyokana na noko pona ndenge noko azo vivre nani wili owana nokole ile tanto kosolo na makamnyo Cecile wana to ngana ebiso ndako atozama be tunya to kufa peut-être 10 personnes ndako babi désordre docteur Ngongo merci vraiment Dieu parle tantôt de manière tantôt yo mto hena makamba assemblée de CA na YouTube merci docteur Ngongo obimisi pena assemblée de Satan non assemblée de saints soleils tozolo belo Satan bangongo lande logo papi gen lande logo nani Chris telangana no telangana élément de la foi photo anana pona lobela nazulinga na chrétien de la foi ser moko benginga azao sambela tala omoni ordination na bino bat bolobi wapi preuve boteleki vidéo wana te vidéo yango ordination botala na 2023 awa ke na 2023 bako ordonné ozolanda papi gen très bien et sika bandaki masolo mwana oyo azwaki porte-monnaie magique nous sommes dans la tiboende a baby kasi nabi oyo oyebi teni nyonso même tenio bat bazaola ta ancien ala pour na kota na sazedo ezaki na ba signification même ba juif tant balata baba nani na ba talit na ezaki na signification teni nyonso même teni ba militaire même ba médecin même ba mécanicien derrière teni il y a des significations oyo ezaki teni à loge oyo za terrible na nini donc sikoyo ser wana abane ko azao sambela na nini na comme la ville afanda na ville wana tangu asambela na église na labor na 25 ministres à ville na bango tanga moni
oyo bandit spirituel oyo braqueur spirituel ba ko braquer église vol mais armé lokola ba docteur Ngongo avec la dîme à la main au mika lo ba ki dit quand même lobi amen ayena comme la ville c'est wana bi église peut 25 minutes à ça peut na voiture ne sert on a mobile na bana lokola église ya musika to bando prier na biso pa ya pasteur de la foi Mayata et puis que ba comment prier sert nga bi sali 10 mois mais eloko yeko sauver ka émission to sala on a sala ki jour wana mais mobile na ye comme omi mibali basaka ba tetiti ba mibali ba koka ba onte mobile ya boya bingana ko kende église onte na omona on clarté moi ça bani ko bonde la binzambi la kisanga pena soke église ya onto epsi bino bozala na esprit ya discernement des esprits boye ba ko dictionnaire église a teza à 40 personnes a teza à 20 personnes oyeba esika ni ko kolanda full té bible ba que on a Matthieu 24 venga ils s'élèveront des faux hommes de Dieu qui viendront pas prêcher la foule séduire la foule ya ngomoni batu o loka ba mayata ba bani ko séduire foule webi que c'est un temps à l'année mission abenga epsinga bi papa na zongi na nga na la borne na mona ko loba la borne église a bien nzamba tal na zongi na nga na la borne pas na zeko sambe papa tout na ngelo ni laki c'est wana lobi l'église wana banani banikes bayaka dans le Seigneur bakoma ba Jean-Marie malonga mukonza selamba dans le Seigneur bakoma ba Jacques Mawanda dans le Seigneur bakoma ba sapé donc les églises mo ezana ngo château rouge dans le Seigneur les églises église a passé Mayata nako abi donc déjà ba chrétien na kwa sa bakoma donc et comme château rouge ba yaka wana pona ba bilamba ko swana défilé imaginez pasteur o bazaka alobi papa banda na kota na sali 10 mois adoration bakoma ko adorer ka de la foi nzamba de babimisile na banze mon place à Yesu nzamba de la foi même prier nzamba de la foi nzamba allez tozo bengala bandoki na banzamba de la foi donc bosta kuta kosa de la foi à l'équipe bossa aza bras droit satan na retourne question c'est le papa toke na question ngalinga sona si opposer na question pona obosa oyebi papa na yebseloni ceux qui basisi ko adorer ko louer de la foi bakati caméra ozwate après babimisi opération mo basomba salle et bien on y ezolek batie ba macaron mo boy ba macaron mo bazolatisa batu na ba macaron ngo ba dessiner elongia de la foi o ba image taillé ba pekisa ngo siko macaron bazobenga ngo couronne de grâce macaron e bani na 300 €, 600 €, suka 1200 €. Siko maman na tuni biso batoto za ba mbongo te to ko contribuer pour na temple la kolote. Siko so ba bandi opération macaron ko filmer te. Tango au lati macaron 300 € ba lati babi couronne de grâce à mouké. Aujourd'hui à 600 € babi couronne de grâce à moi mouké. Siko aujourd'hui à 1200 € babi couronne de grâce ndesko macaron mnenozu. Papa, tozo kenana église nzambe. Posez-moi cette question. Obi que jusque là non font l'émission te to kotika mbala mondingo wana non font l'émission te po ndé nazali na to koti déjà la cause me belé bon c'est bon la comprendre yo mais na tout no peka maman parce que au fond là so font l'émission yo peka mais na tout no maman pour prendre de la foi obi nga zuba te ba témoignage belé pe de la foi nga na ebila ngai boité personnellement na ebi boité mais koyoka ndeko oyo abanda vie na ye na pasi abandi ko luka nzambe na kibomwana oh, papa bon Jida bandaka bien pas Yesu Jida tanga moni mbongo aketeka Yesu papa batu lelo akobanda na pasi mais na ebeli ba banda bien na 10h na 17h na bingaso na zailo koso mbongo ba proposer bisote et nani ba réseau ya Alpha Local prophète Alpha Local à Afrique du Sud 300 000 € côté na réseau mais ti côté ya sou Yesu c'était à prospérité. Ba raison musu ba proposer côté à délivrance ba côté à délivrance ya ita ya ba ngana ndimaka yo na makambo nzambo na ndimaka eba oui alors yo penda étant que prophète yo bino moni penda parce que ba ko loba est-ce que yo bino moni nzamba l'action penda que non de la foi beba oui na 2023 nzamba l'action que de la foi beba abima de la foi abima na 2023 abunga nzela voilà ba propos tenir une émission ça comme toujours auteur dango. Donc cela veut dire bah macaron est-ce que l'église en place une bâtée bah macaron bah on couronne de grâce il y a 300 €, 600 € souka 1200 € pour pas son basal mais ça va comme une opération c'est on a dit bah doraka de la foi bah loi de la foi l'église on a adoration et ça sous comme bah yesoute c'est na pession mon bote skazabi azongi na ye ninyo azongi na ye ninyo labor c'est zonga labor no kenelo pas de la foi na de la foi na bandinyo so baza pas de la foi comme on a mino li felo. Est-ce que ça démarche à Luka de la foi? Oh, yo so mona yeso sala démarche à Luka Jida ou bien Pierre a celle démarche à Luka.
bakeli felo te bible na bino biso na 1 Corinthiens 5 so tokenda na babel kopesa bango mbote te kolia même na bango nga mutu lokwa de la fois na ba docteur ngongo na kolia na bango na kopesa bango même mbote te ata na kote na moni afani na kiti na baluki na zongi na kopesa bango mbote te bible bi bato na kolia na bango te komela na bango te donc bango bazaka so trompette beti biso toke bango bakena bango li felo après nini babilo bon papa pona bande mission parce que lelo na yeli pour apôtre moko Fedor apôtre na Fedor pona bande mission kombo nanga prophète Ézéchias Mbuku l'homme de la repentance nazana numéro 37 avenue de la division Leclerc 95 200 Sarcelles tozala na kilte chaque dimanche de 14h à 17h. Facebook n'a pas prophète Ézéchias Mbuku yo zingaka prophète na yeso abino na yako sala émission na yako théâtre na ko pesa deux versets bibliques mais na yako théâtre na yako émission ko dénoncer ba na na temps théâtre olingola na maté la nanga na Facebook na prophète Ézéchias Mbuku na TikTok na prophète Ézéchias Mbuku chaque mercredi samedi na sala ga émission na de 22h à 0h tous en association na la pierre rejetée ibam ezaliwana Zoa kanga photo ibam enregistré une application nous tous on a besoin 136 000 abonnés chaque abonné 1 euro na bino tous on a besoin ya aider ba ofele na pesi mbote pa ya maître Aziko Fox aboma ngombe na likofi abeta talate na pesi mbote pa lembata be chura mboma champion du monde champion d'Afrique champion d'Angola champion du Congo champion full yayo yango ndeko nanga ngwashi pesi ngwashi tegala mpangi na pesi mbote pa maître Paul Nguma 125 kg na reine siko zali yeso ka beto likofi wa trembler makole komo trembler buka buka fokoya na pesi mbote pa maître Tarzan Ngiama aboma ngombe na coup de tête edingwa kosa yeso ka beto coup de tête fo bakine ba keno maseo na pesi mbote pa ya ndeko nanga Serge Vitali na Lyon yayo yangoyo na pesi mbote pa ndeko nanga 5 kitoko aigle les sages yayo yango na pesi mbote pa ya ancien urbain Mukawa na Charleville-Mézières yayo yango na pesi mbote pa ya mama na biso Imana na papa na biso Arsène Botangu la solution après sa solution atala papa bana Suisse balela biso mabe Arsène Botangu na pesi mbote pa Mike Lova nouveau homme d'affaires moi na Paris à ton na pesi mbote pa ndeko nanga Pepino Dibois na mwasi na ye na lenda na Suisse papa kaka bana Suisse ko benga babi me papi gen photo ken na ye ko pesa mbote tunanga panani maman Angèle Diasuka top modèle voilà la femme du président Dos Santos na Suisse na Genève oui maman Angèle très bien top modèle Diasuka yakabata la te business en bon akabata la te Jean-Claude Mabanzo babenga lobi na président Dos Santos babi yebsa papi gen boya Suisse maman Angèle top modèle motema ya président Dos Santos na Suisse na Genève tozoya bango couple wana bapesa bakabata la te obi bango bazana mitema nani mutema oneti Yesu azali na mutema compassion so bozana nzala babongoli na bango mitema ya ba Jean-Claude Mabanzo voilà babongoli na bango mapa na Thompson bapesi bino bolé tika tenzamba pambola bino papi gen malubo mboka yo. Alors nalobaki na bande nyonso bolanda biso ba propos tenu na émission oyo engagea toujours ba auteur dango tant to sabe émission bo nalobaka chaque fois biso to yambaka mikolo to yambaka responsable. Alléluia. Donc bato to yambaka bato te pona o sont des idées donc ce qu'on a besoin il y a droit de réponse les cas ngana za Mose na nzambe mena côte mais na sala na ba ministère te ko bo Ézéchias Mbuku azali homme de Dieu nzambe a pesa ye ministère nganza mapesa ministère na yango ya kolobaka bo to lobela vie. Alors obi lelo elibiso nini lelo na ye pona prophète moko donc oka ba Balthazar dans les seigneurs bangoyi prophète o comment na Fedor Buita Fedor nani ndeko Christ na réalisation tele biso photo ya prophète ona ya apôtre na Fedor Buita
longola ya bandit spirituel mayata de la foi longola longola ba ke celle là be monsieur belé ba yena bana na basi na bango ba contredire lundendako yani lundendako ba ko kanga te au monde be monsieur ba salinga te ba se mobiliser papike ba on dirait donc Ezekiel sa tumbi zamba te allez na so ngo lundendako nani tela biso nani Fedor buita apôtre wana Christ nanine donc apôtre oyo abandaka église mo boye comme on a une foi et vie. Il y a soi-disant pasteur né na Kinshasa. C'est le biso photo apôtre Bouita ko. Il y a apôtre Fedor Bouita na réalisation Christ. Apôtre o Fedor tangoye poto abandi église mon foi et vie ya père spirituel naï. Tant abandi église foi et vie ya père spirituel naï, abandi mais à un moment donné, aye kokota réseau ya na cabal juif ya ba juif. Oromona ataka talit, tout le monde talit aba kabal juif ataka on. Tanga bandi bongo abungi nzela. Père spirituel na nde bango benga père spirituel auti Kinshasa aye awa nzamba talise rabi mwana obungi nzelo za suna nzela te. Ayoki bonga siliki azu église ya foi et vie ya père spirituel abi bon yo tikala na église nonga pe na ke kosala yanga akesa l'église kombo Torah yeyo. Bozomona wana te ona talit. Boni talit aba juif ya mwana atie. Apôtre Fedor Bouita, un Balthazar spirituel. Donc, Biro nae, eza le rôle Mandros, c'est bien tellement Mandros. Mandros, ezara 3 étoiles. Hôtel Mandros, c'est bien. Donc, Biro n'est hôtel comme on Mandros. Donc, il y a Balthazar spirituel, oya Guina Kosa. Tant que ça, l'église comme Torah, Bomoni Yangwana, a comment coopérer ce qu'on a juif, il y a un cabal juif. Bomoni Talit Yangwana, un cercle Talit, Yewana apôtre Fedor Bouita. Quand la bandi bongo, frère Moro Emile a diacre aye, na frère Mon Malanda, baye une église, na pasteur Mobo baye une église, oyebi ke pasteur wana a élevé pasteur wana a kamati atie pasteur wana protocole ne. Yuso mona pasteur amutaza a protocole. Pasteur mais atie atelema kasoro ya zotea atelema logola atelema soki ya zotea atelema logola neti agent de sécurité pasteur protocole. Oyebi ke pasteur tunanga papi geni. Pasteur wana kufa ndeni alekaye pasteur akufa na réabis bat ba histoire pasteur wana ya Fedor Bouita alexai na cabal juif pasteur wana akufa na réabis tant pasteur wana kufi na réabis tala église komi kotonda batu babandi koya frère oyo Emile diacre nae na frère Mon Malanda bazai frère o Malanda atika ina banyong ye apôtre na Bouita azai na mukanda te azai na nite akomi ba juif ba komo pese ba sal azo louer na komba frère o Malanda voiture na ataka na komba frère oyo ba sal ataka na komba frère o atika frère o na ba nyongwa ba permis ya ba contravention biloke belé oyebi ke frère o ti lelo ba fiché na Banque nationale de France pour na apôtre Bouita frère o alongwa fana na Saint-Denis so moni frère o ndimate frère donc akoma ba nyongwa comment dépasser likolo apôtre Bouita baba omoni apôtre Bouita tant musiko akomi na église Torah akomo kangamana ba juif ba komo pesa sal akoti na cabal juif yangwana talit ya preuve ataka ona chair ne so bani kotea papa na ebisiyo abandi ba miracle moko terrible église etondi tunanga bana ba yeko sama église ne banani Blaise Manzambi na Lise Manzambi oui Blaise Manzambi azeko modérer l'église naï. Tant on a commis na Roni, Blaise Manzambi pas na magasin na oteka ba cassette na Roni, Blaise Manzambi na Lise Manzambi ba komo sambela na église a oyo. Ebi ke muto, akomo bi mana Lise Manzambi. Ba on a Blaise Manzambi yoka na ate, ata ba kutana nzela ba opesa mbotete. Akomo bi mana Lise Manzambi. Donc makango Lise Manzambi. Na ebite siko so ba sila no bi bazala. Oui, makamine ne. Akomo bi mana Lise Manzambi o un bat na bien papi gen. Pasteur o batie na ngola na ba pasteur okotika monso ke sambela na église o. L'église le roi Balthazar spirituel tika monso ke sambela. Akomo bi mana Lise Manzambi et puis siko petit na ya confiance. Ozolandanga. Petit na confiance maza païen. Ya za ressemble l'église ote akomo pe ko bi mana Lise Manzambi. Garçon wana petit confiance ya Fedor kaza otinde pa Lise ye pe chita sima komo bi mana Lise garçon wana mwasi na ye babota bana libale kufa garçon wana vine beba parce que ba Lise so bimi na bango ke ba bendio ora Lise Manzambi ba bendio ora donc via garçon ne beba mbatu bakata likambo wana
apôtre moko nani oyo nani na bango apôtre moko azala nani na Italie aza paré na bango na bosa na peut on komoni yepe mutamazara na bosa na apôtre on kombo na ye paré na bango na Italie un grand mutamazara kombo na ye na apôtre Kinder grand na Italie pe kuna azobebisa bato nzambe basala nzambe apôtre Kinder grand mutamazara paré na bango siko ye balinga baboya na non nani komoni nani Blaise Manzambe baboya na Lise Manzambe pona ye na po ya petite confiance ba bimanalise manzambe ba fandisa bango apôtre Kinder mutakata makamuna petite confiance na ye petite confiance abi nazanga monte pe Fedor abima Blaise Manzambe tilelo na apôtre Fedor baloba na raté donc bref siko ndenge zaliana apôtre o Fedor tango abandi ko continuer ministère ne papa muto en église Balthazar akosa donc abimaka na basi bureau azana bureau na ye akosa moi sina kelala na bureau nzoka na bureau na ba sœur en Christ bazo lekambeka ani atata la te et puis na église ndene babi soko kei bo surveiller babilonga bana mususu nana ebisi yo makambo bongo na ebisinga tant na zotanga ba kombo ba toi ayebi diacre oh Emile na moi si a diacre ku jumso afina e omoni biloka basi na sima afina diacre asilika balongo église na moi si na imaginez passer ozoke simba moi si abato frère Malanda afana na nini na tangi kombo na ye afana alongwa afana na Saint-Denis tant na tanga ba kombo ba pour na ba preuve donc cela veut dire un gourou spirituel muto abomi donc cela veut dire mubali Lise Manzambe likango na ye na Blaise Manzambe balubanate petit na confiance akomo bimana Lise Manzambe chita sima na mwasi ya ndako petit confiance baboya na likolo ya Lise Manzambe papa siko batu oyo ba Lise Manzambe oyo ayepe l'église pe batie pe bino maboko batei pe bino bazo pesa batu nini mais bazo transmettre Bible dit n'imposez pas les mains précipitamment aux gens et puis babi bino pe bolingate mituna bino bo pesa ngo pa batu papa batu basala guerre surtout que na mukanda na ebite ba passer ba somba ba kotaki toke na mukanda ya Marc 16 verset 17 Bible dit n'absoni voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont crié à mon nom ils chasseront les démons. Siko biso bana nzambe tokoke luka miracle te bango parce que bazana posa miracle biso bana nzambe miracle mte accompagner donc miracle na biso lokola bamboa ezolanda biso simezo accompagner biso Bible bina biso na Luc 10:19 je vous ai donné l'autorité ya kotambola likolo ba nyoka likolo ya ba scorpion et bien na suka Bible bini na sepela na suka Bible bi rien ne pourra vous nuire donc eloko moko te ko sala biso mabe siko pouvoir o yeso apesi biso siko bozo ke no simbela ngo kisi pona ni est-ce que pouvoir o yeso apesi biso na Marc 16:17 babi voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont crié à mon nom pouvoir o apesi biso na Luc 10:19 siko faut que no simba batali te ba juif oui ba ke ba juif ba paye bazela messi na bango mais siko bino bozo ke kota na cabal juif ba msuba o ke kota na cabal Congo cela veut dire ba race ba jida apôtre Fedor Buito Nathalie Touana na bandiminyos bakeli fel na Blaise Manzambe na Lise Manzambe na docteur Ngongo na bino nyoso bokeli fel papa à quoi bon de gagner seulement d'aller un jour en enfer voilà makam tozo vivre yango papa na zokoma pembe na suka po nazana lisolo musu na ye nango po lelo na eli bitu o na lobeli déjà nazolbela su pasteur mon Angola ebike passer na bimna mwasi anokone na moni ba beza na ndé niveau walo susu walo mususu mutsenga walo mususu walo akomi atuka mama akomi ko taba tala kopo maya munene de ce qu'on noko na yoki lisolo ke noko apesa ki mwasi na ye apesi mwasi na ye atika ka neve na ye wana a pasteur monima mudiangu bebana resembela na mwasi na ye atinda utu noko biso mafuta soki huile d'onction et puis ça qu'on dit ma peine que non na bima na ye oui oui que c'est grave hein papa to bato baza bato pesa mon confiance te pasteur monument mudiangu bebana en Christ donc il ali aka nguba lena bana monument mudiangu bebana okoti le bana te non ko sala guerre tes vidéos za tocha vidéo za ni tiangwa tocha vidéo na oya wala zo kabula batu mai papa église ko toko suka wapi toloba te obani ko dénoncer batono bimi batu mabe ba docteur moko ya satanique ba komi ko ya ko contredire yo papi gen est-ce que na toka ngamuno moi c'est un noko na yo abi obimi na moi c'est un noko no pasteur wana vidéo faut tila bango vidéo ba mona ba image o tila bango na walo église to kende wapi cela veut dire un pasteur païen obi ke ba païen ko ba respecter ba noko na bango
siko pasteur muto opesa nokone moral siko azo respecter moi ça nokonete yebsanga siko wana bazaba ouais ya dédié ou bien ba ouais Satan. Bible bien na Psaume 115 verset 15. Bible dit ne touchez pas mais ne faites pas du mal. Non, Psaume 105. Psaume 105 verset 15. Bible dit ne touchez pas mais ne faites pas du mal à mes prophètes. Est-ce que un ouin de dire à cause de l'impudique? Un ouin de dire à cause de la Balthazar spirituel. Un ouin de dire à cause de la docteur Ngongo Oyo, Bakalo, pasteur Actir. Oh, bazo bimana basa bazo bomama bala batiskano. Basa ba wa Satan. Basa ba ouin de dire un ouin de dire à cause de l'impudique. Un ouin de dire à cause de la scroté. Un ouin de dire à cause de détruire ba foyer baté. Mais voilà batona résultat de l'église, église ça sous la sensité. Et puis on dit ma pas bimina moi c'est non konaï. Vidéo zali papi gen balancer le bateau batu balobio préfesa tela sauver. Balancer le bango vidéo ba mona. OK. Voilà, to comme na suka poto silisa. Na pesi mbote belé pa ya camarade ngai douve mo weni nouvelle collection et puis na pesi mbote avant na tia bino vidéo ya pasteur oyo et puis na cheli sous na pesi sous mbote pa ya mutu ngai. Faut taper vidéo ya nani? Na ko tia ba vidéo nyoso. Na pesi mbote pa ya walo. Loa Elite, Loa de Londres Elite. Poto si ça va pas retenir une émission. Batu ba retenir que to komi na temps de la fin. Bible binabiso na Marc 1 15. Premier message à Jésus-Christ a dit repentez-vous car le royaume d'ici est proche. Bon lembate quand il y a des fausses églises et des vraies églises. To comme un moment où on a discernement des esprits. Bon landa fouleté. Pour Matthieu 24 le batiango, ils viendront des faux hommes de Dieu qui viendront pas prêcher la foule mais séduire la foule. Yango moni batulogola ba Balthazar spirituel, batulogola ba de la foi, foule les olanda ba. Mais bon prier quand l'église où on a ba cité ba 15 personnes, 20 personnes, 40 personnes, petit troupeau. Yeso sana tant trompette au beta boken. Bon lembate bo kene na ba église Hébreu 10 25 na sepeli na sero albi alongone pas de la foi azaye monte bazé belé azongné na la borne c'est bravo nzamba pa mbolozo yeso kufula pa na ba église ba de la foi na ba église ya ba docteur Ngongo o bato yeso kufela bazobima ba o yeso kufela te ba peuple ba boma yesu tika barabas boma tika docteur Ngongo boma yesu tika de la foi boke na bino lifelo mais ba o yeso kufela bazobima donc problème ezali a papa racheter les temps car les jours sont mauvais. Prophète Ézéchiel Mboukou, image, il y a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste soit le dans le désert. Après ce bateau, nani, baptême à repentance. Pour aplanir chemin Yesoya. Ngaye image à Jean-Baptiste naye. Parce que Yesu le lo. On dit que Yesu a une ma belete. Yesu ina mukilio. Abi mukilio betanga film. Aroni atate. Tout autant a roya hôtel maga likolo kaka bengi. So bana boya, baleki boya, pour église boya. Femme, biso femme de Christ okei. Toke fêter 1000 ans reine à Christ kuna likolo. Po yeso beka ko ni atalsu mabelo te. Mabelo a sanzangwa boya nga ko ni atangote. Yango repentez-vous car les hommes disent prophète Ézéchiel Mboukou, image à Jean-Baptiste, na yeso il a bino esprit à repentance qu'on prépare église pour l'enlèvement. Bientôt la trompette va sonner. C'est des chrétiens qui sont réellement spirituels qui vont écouter la trompette. Papa, oyebi je trompette sonner. Na autant nga jour sur na Matthieu 24, na ke na Matthieu 25 likolo tina se. Ko banana un tina souka. Papa, to salara be mission boy. To sala émission bo bobo mona ngana papigel, trompette beti to bungi toke. Et oyebi na ba pays loko les États-Unis. Oyebi que pays loko les États-Unis bazo prépare bazo landa promesse prophétie à la loupe. Le long des États-Unis soki pilote azali païen. Faut batia et son pilote aza chrétien, faut batia ko le pilote païen. Parce que soki enlèvement salami, pilote chrétien qui il t'a faire atterrir avion nan païen. Oyebi que nenge zali papa, joue trompette robeta. Catastrophe, et ça a plus qu'un accident d'avion. Imaginez nanda tozo sokola bisonyos ba chrétien, tozo enlevé. Maye osani. Et tu ko koulete. Inondation au salam. Imaginez ba maman ba chrétienne bazolamba. Enlèvement sale ba maman ba ke moto ko tika la kopela. Imaginez ba machi ba tuno ba autoroute ba chrétienne tu au papi gen aux la voiture nota trompette salami. Siko ba chrétien ba accident au salam débordement ba tout ba okene même na la police. Qu'on portait ma plainte, ma pompier, bah, on allait déborder. Pilon. Après 3 jours, bah, on comprend. Ah, même la BFM TV, na ba TFM, bah, on l'obéit. Bah, bien, non, enlève-moi salamaki. De trompette, sonner, bat baké. Si ko to kota na ba okota, biso to zate to kei. Ba okota biso na Milan, na reine na ya Christ kuna. Po époux, akekuta épouse akekuta népoune. Après to ya na 7 ans période de tribulation. 3 ans et demi antichrist ça
tribulation simple na ba juif pour baser la messie na ba tant que rompre kuna aroyesco vers les nations ba benga grande tribulation papa caché à 666 o lingo linga tavon somba bombo avant zo vision ya France avant au sale log au moment tant to soit gi ba covid parce que ça ba dérogation mon pobima so za na monter la police à kangi yoni faisons nganda siko egoza bon so za na caché à 666 kaka la police eko travailler na antichrist donc cela veut dire au remata avion te avant qu'on t'a même dans magasin tout ça na ba dérogation avant qu'on t'a même dans ba magasin le ba l'éclair il faut ça na cacher avant même bâtir le courant dans na chauffage ce que ça na ngote hiver ko lia yo il faut ça est-ce que nani nabino bozolanda prophète Ézéchiel mbuku l'homme de la repentance image à Jean-Baptiste oh il y a un espoir repentance nana kolinga so cacher ça soit 6 oh non ngana ko souhaiter papa yo nani au fond de 3h30 soka ozui cacher 666 et où est le livre et puis tribulation et rien on pour les juifs pour nzamba linga a repêcher peuple né mais pour na biso ba nation racheter les temps car les jours sont mauvais mutona na yamba yesu mokonzi lokwa mobilité après trompette auquel il fait kaka tribulation ezaka pour na ba juif yango moni pour na peuple né nzamba tsango ezatamo amke bandeko prophète Ézéchiel mbuka zo au saba ventira ate bolanda ba Balthazar spirituel ba docteur Chaba dans les sénètes ba zo au distraire bino ngana naza na débattre nazo ko dénoncer na ko préparer église pour l'enlèvement na lingi ba distraction à débattre a osala ba débat peut-être ba passer msou ba sengé débat ngate moi je suis l'image à Jean-Baptiste ici nazo ko préparer église pour l'enlèvement donc racheter les temps car les jours sont mauvais la trompette bientôt va sonner. OK. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, merci. Tokutani Balasima. Tolobe la vie. Allez, bye bye. Nzamba pambola bino. Ça va plat toujours vie tu as pleuré ça et 25 kilos de la vie toujours voilà tout ça na orphelinat tout tika biloko ozomona tout tika bana biso orphelin toujours tout le la vie on a sur la vie à battre toujours le la toujours vie petit bazo bimisa bango wa plat soso kita soso akate kita Miguel de la vie toujours en forme. Moi, 2 minutes.
tuna ba osimbi kaka mikro kozone mama mingi me mama mbote ngai naza ndeko na yo ndeko Papigene nayaki mpe mpona asala mwa action ndenge ezalaka. Alors awa elekaka ndenge nini otravaillaka ndenge nini normalement? Awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti na bana oyo baboti basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa. Kolia na bango kolata na bango eza bato boni tokoli te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni tokoli te moto motema nde kotutisama yo ndenge wana. sikoyo bozwa bango bozwa bana ondenge tana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azoya kotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okotimona na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana ngo na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokotanaka nango. Mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koya akoyeba teke bato oyo basaleli nga bolamu komona ingratitude eza komona epai na bango mingi kolobela biso n'importe quoi. Ya mibali ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na moti kolobaka ezaka bato mais soki ke nzambe atuti bango motema te yantuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonga ndenge otoloba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo osoli mama ozwa boye opesa batravailleur nde tozomipena faso. Ok ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kote wana mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu wana. Est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te madame bapesa bino mbote kozala mpe sengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala. Amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola bino. Merci beaucoup. Merci. Kasi poto gagner ta mon ke na ne pas maman mona mama ko na moni le voir. D'accord, merci. Ah oui. Voilà, il dit là c'est. Mais c'est là il dit là c'est. Il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso to ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe to tia moi to pesa moi sukali moi lipa. Et moi to memagi moi don awa na fina na bino. Et puis tout le monde a bino tout na bino pe moi quelques questions par rapport à l'évolution ndenge vous salaka moi ba difficulté okutana nango pona en fait ngala za na l'association et puis dans une chaîne YouTube to bengi to lobela vie ba Hollande biso pe ba Hollande biso partout batabité ya malamu pe bazali peut-être ba ko linga pe ba participer na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile. Alors bozana bana ndenge nini awa. Merci beaucoup. Zo micro maman simba oyo bana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comment la bino pe ko yamba bino. Merci. Na kombo na Yesu. Amen. Ko uzali azalite. Pona ko molimbo na ko lakisamo ke
nakoma nasika bana oyo bazali bana basangi bapara nakutana na bango mpo naza na posa mpe nasunga bango ezali asali te. Bana bazali awa bazali bana bautaka mboka leta nazwaka bango na balabala te bautaka mboka leta mpo bazali na sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango bamosusu bapolisier balakota bango na butu bamosusu bapara balembi ya bana bazali kotika maboko ya leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama lokwa na pambe nasali sikoyo nasali 31 ans na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa marie mwasi ya soda nanga azali kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe tokoki kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namondika mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazali kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na esika kopanda te toyika pana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bana ndenge baye tala bayebo otala te batiki bandako ebele ntango baye pana to eza mission moko nzambe atindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire ntango mosu bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandatika wana bana lelo baye 5 lelo baye te nazaki lokate nga binzambe sikoyo opesinga mosala luka mpe place bayango kobanda na bana balokatele boye nakokate bakoba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambela ne place moko tozosambela ne place moko mobanda alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso mpe efana sombela sika atoka nde asombelaki nga ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa baye kofendelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba ya binzambe soza mosala opesi ngai kondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazokobokola bango kaka bana wanga na boti me bato ebele baakizaka na kati ote mama bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato oyo baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka bango nyonso ndenge bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président mabondeli nasengaki na bapriere mpe nakamaka bango kaka na kati ya priere ata mwana yo boti lelo oyo bakobetela ntoto ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na tie bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala onga de juge ndenge bazali awa nabengaka bango kondoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama ngo na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster batutiyango kati na bongo ti mwana akoma bien lokola azali bamosusu basi batanga
babima ela déjà la bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana. Ah bon? Oui, na bali chape. Ok. Na bali chape musa uti ko bota après une semaine après c'est comme nanga ko na zaka bagi monite après c'est na pe bagi monite. Ah, félicitations. Merci beaucoup ya. Na bali pe bazali bakomi na bana 6. Wow. Alors lelo sikoyo toloba okomi na bana en fait oza na bana combien awa na awa na za 96. Donc 96 hein. 96. On a za na bango. De bana mus na bima ka. Ba difficulté ni za oyo bokutana nango. Difficulté makasi parce que batu musu bana biso bazana besoin peut-être mususu ba meka kosunga alors tout sur la difficulté. Bajabati mwana zaina kati na ndao siko vani se kakabo mayere te nini te au koma na mtutu osaranga batanga difficulté siko zali kotea kotanga koko tanga olia o mutatushe mtema naye ayepo na mwasa kimoko alo sayatiki bazuri kase ekole papa moko asa kufa pe na motema ya Nzambe atushaki ya mama nazolo kwa kupesa yote akisinga arete mama luka ata hawa bebana tangisa bana ona kuko nazana iko sina bina zwa bana tangisa bango kusimba te kasi yo moko lokula za musara yo so tangisa bana wana na bani Nzamba kutia maboko nde na pungulu klasi moko ya iko na to tangisa bango sikoyo awa lupango nanga kasi ekole lupango nanga te na ruwaka klasi wana wa profesero kwa futama enseigner kwa futama nde kitena yangu kasi kote wana OK na futa ndako na après de moi na luka kesho ba enseigner po ba zwata mamoke kote wana tuka papa ekisanga kitute kama kasi kote po bana batanga akako nazali kote asia bamisinga pona nini ngongo zake niko pe asali makasa nini na zikasi yo moko lukande ya kufuta ndako basota sandesi dukambo kufuta sandesi dukabasini ndi kitite makasi wana kana. En tout cas merci maman moi tous zo mingezate merci vraiment Nzamba pambola yo bandeko bozo ndabiso batamite ya malamu je crois que vous allez partout. Tout le Belavi Moussa na biso yango on est sur place awa na Felina motema oyo mama na biso azana ngo eza motema ozo senga batu nyoso fu bazana ngo ba congolais to comme na mitema oyo bano nyoso moni oyo bana na yete bano bazana nzela lelo bakomi bana na ye yo peso ko zo fardo wana ya kosunga ça dit to sunga naka maman merci beaucoup biso to tiki yo to ke peto pesa bana mbote en tout cas merci Nzamba pambola on a surtout ko leka lisusu ko biso na banzi moi j'attends comme ma famille zatawa mais famille bayaka famille nanga balekaka awa à travers bangonde senga penga penalika voilà donc na assure les exemple à suivre batu misupe na asi ba Rolanda biso ko ba Rolanda pe ko ya biso to la chaîne to za suivi makasi na diaspora na assure bata diaspora mutema bango et tout ça ma ba robenga biso et puis to komema bango awa. Je me suis ata bozala na libanja ya mboka mboka chaque mboka na bino activité za makasi bana na bino banduleke na bino bandeka bino bazana baactivité sonda bazosunga bango bosunga pe mboka na bino ndenge centre charia bana oliva okoma pe na mboka bino bokoma soko bakoli malamu soko batangi malamu bakoma pe tino soko batangi malamu te bakoma kuna lwengeni les soucis na gaza kalero pe bakoma pe batu bazala pe na bandako na bango lokola ngai pe mama na bango ngai natanga mama te na bala na sa mariage lokola Nzambe akabula tulisinga na bino Nzambe nasala miso Nzambe pe andimi na wasala nakolinga pe bana oyo lelo bakoma pe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma pe batu po bakokosenga mboka na biso. Amen. Lelo soki bakomi pe batu bakokalisa bino eza mwana Kongo bakokalisa bino nakolaka na centre sala kola centre nasalisa pe bandeko oyo ya centre esika na kuti nasunga pe bango
nde nazalaka na susio nalelaka mingi mpona nzambe eza basuka batusie motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene basunga mpe bano po eko akoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino eza na mbala suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya kano moyenga boye tovanda so awa tosola lisusu wana ntango mosusu eza su plus lisusu ntango nabandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarite bango sekele ya makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele ya vie yango oyo donc lipamboli balukaka yango voilà bénédiction balukaka yango bakozala maboko te maman merci beaucoup biso tokolekela oyo lisusu merci beaucoup maman voilà merci merci beaucoup maman nzambe azala na yo voilà elenga nini Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela okozuluka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngai pe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino ezakaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo baza na bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facile te. Bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino oyo boza na bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana aloba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komolo nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo za âge ni? 14 ans. 14 ans.
Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni oza. Oui, bisouté. Bon, Mélia. Ah, les grandes, ça va. Yo, vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci, mon beaucoup. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Nani mswa lingaloba. Yaka. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comment Jean? Vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Ah, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Au milieu, hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino. Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino. Merci beaucoup nzamba pambola bina bato yemi ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? OK, merci beaucoup Jean. Wa bo mettez Jean maboko. Mwana mwasi mo to ane besoin poto si sakasa. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lobazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Comment nani? Lina. Hein? Lina. Lina, vous avez un boulot combien? Vous avez un boulot boni. Osali mbula combien? Oumelia, hein? Ah, vous êtes gentil, vous avez bien. Oui. Vous avez très bien, hein? Oui. Mais yo, son ça va n'ingater Lina. Osonaka. Koson ça va n'ingater ko Lina. Obunda rapper. Hein? Faut nous obunda Lina. Obunda Lina. Ko bunda tena baninga, hein? Osambelaka? OK, websa nzambe ni pona vina, websa nzambe ni. Websa nzambe na koma mtamunene nsho. Na banda posungo batu bozaka. Ogi Lina obi, websa nzambe, nsho koma mtu munene, asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambo nzamba ko sa prière. Bo bete Lina maboko. Bon, merci. Voilà, en tout cas merci na binonga na kei na tikibino. To banda otala bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Bonsoir na répéter. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas mal. Merci. 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 Voilà prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.